Bote na balandi nyonso ya tokomi wapi comme mesano lelo toza mukolo enga na lingala ya solo solo ataki ya biso ba africain biso ba villageois mutu nyonso oyo ayebi oyo akoli na mboka eloba docteur Kabe alobani l'émission oyo eleka tango nazo sala ka émission na docteur Kabe nazo kanga oyo sengeli na kanga mais lokuta awa tolekisaka yango te publicité ya pompe to sala ka yango te. Est-ce que la solo docteur Kabe ayebi musala na ye nga lobi oui poni na lobi oui yo moto za na tembe yaka na maladie pa na ye benga ngai que docteur Kabe a traité ngai ti mona mboka docteur Kabe mbote ndeko na ngai epenge fofana omoni ngade c'est tabre di roi Salomon zamba salongolo mokili ya nzambe Mbote ndeko na ngai epenge fofana numéro matricule ya bana mibali epa ya grand maison na pesi bino kombo nango 48 heures 48 heures numéro na bino ya flak mwana mobali nyonso aza na mputa aza na mboka na ye meme na mboka grand maison nalobi boye mi numéro ya bana mibali nyonso tu ya monde mobimba eza 48 heures 48 heures wana eza koloba nene na ngai na zolobi boye soko teleme esika wana kete lobi bokokutana akotelema te akovanda pe te numéro ya bana mibali nyonso ya monde mobimba eza 48 heures ndeko na bino epenge fofana asengi numéro ya bana mibali lokola mutu kezaka na matricule avion pe lisusu matricule ya bana mibali ya nzoto ya bato bazanga matricule na pesa yango eza 48 yo tetaka bana basi mutu akosa yo te bana basi topesi yango 24 heures ba mais tout le monde ya suka nanu mo badama tala nanu botela bâton de Moïse yangoyo bâton de Moïse mokili ya nzambe bâton de Moïse eza koloba nini ndeko ezala mutu mabe ezala mutu malamu oyo azalaki ke tribu israélien mais il faut bakatisa nani mais nalobi boye bâton de Moïse quelque chose aux andoki quelque chose aux magiciens quelque chose aux anan vous êtes ceux qui n'appellent ce yango au milieu aux agrefs mokili ya nzambe ndeko na ngai na répondre à 48 heures eza makambo etali bana mibali bazolanda biso docteur Kabe bazana posa bayeba mot de dépense ya bana mibali eza na bana mibali ngai na yeko kumisa ya wati na sali émission na oya liboso ba benga à partir Sénégal ndeko moko aza mutetela papa na aza na Sénégal mais tango alande émission na compte YouTube alobi ye aza na mwasi na ye aboti bana misato ma aboti bango na pasi tango akoya ako expliquer yo difficulté aza nango oyebiti eza na bato musu aza na makoki ya kokende pa mwasi kosolola na ye ma aza na makoki ya kokende mwasi tina bon marché te. Maintenant nini okoloba na bana mibali wana eza na bana basi oyo kena ndenge ya mokili maboti ezoya te confirmation eza kompona kobota ezalaka mwasi na mobali mais ezalaka likamusu eutake pa mobali ou bien mususu eutake pa mwasi awa maladi meki kosene maladi incurable te totika yango nano mais na ki kosene nzoto mwa mobali aza na koki ya kobota te mwana mwasi aza na makoki ya kobota te eza ba mususu kengo famille nde eloki ye limbolela biso mokili ya nzambe bâton de Moïse ye pona nalobi bâton de Moïse ye pona kolimbisa bato mutu nyonso to asalaki mabe akatisaki mai rouge makambo ya kobota eza babiloko ya mike lokola mayanzi nalobaka yango te makambo ya kobota eza lokola malianze
bana mibali na pese bango kombo na bango 48 heures na biloko nyonso tu mwana mobali kombo na yo 48 heures Nous bakina bitinda te nalobi oza penza mwana mobali mezo alobi boy na munoko ya mboka na ye chatembe sukisanga atusingai na sukisanga usukisingai ngape to sukisana sokoza mwana mwasi sukisa mezo pe asukisa yo ndeko na bino tunakike outa ngombe ndeko na ngai eza lusamba omoni bato na ye nango eza pona kosambela eza banzete na pesa bato bamelaka oyo nzamba atiki kelamu na ye poke base retrouver pour mundela ya ayiba nyonso matériel so bukoko papa oyo bukoko eza zamba na biso na biso banzete na biso merci ndeko est yo oyo ngana tangeli bede na ndeko na ngai ndeko epenge oyo kina tangeli bede na ndeko na ngai est ce tango Moïse ayaki na ayaki na aliberaki bana ya Israélien abetaki libende na kati ya mai tena zoto na papa abetaki libende na kati ya mai bato bazolanda yo abetaki libende te abetaki nzete me banzete Moïse abetaki na mai ya mer rouge yango nde tolobiki boye tambola suka tosukisana osukisi ngai nga mpe nasukisi naza na ntango moko te nakendekolo mabe yango basirana na nzambe na ye mpo na bika eza ekilambo ya nzambe oyo ya kosala soki eza na nkombo ya nzambe nzambe apambula ye soki eza na nkombo mosusu nzambe apambula ye sesa eloko nazo asire yo fofana zwelanga bantu badetekte ke aza na malade incurable sauf la mort makambo ya kobota ndeko na ngai nayebi soki numero ya plaque ya bana mibali nyonso tu ya monde mobimba napesi bango kombo na bino eza 48 heures totala ndengo lero olali ndeko na ngai na nzetu nakotisaka bino na nzoto na bino bana mibali docteur Kabi akosondela mbetu yango tosolola sérieusement na Kinshasa moto nyonso akomi nganga kisi na Kinshasa moto nyonso akomi praticien moto nyonso monaka ato ofandi na bar molangi moko boye o kisi oyo boma mama so ntango oyo ozoboma mama okotikala nani na bino bato boyebi quand même mwa bukoko awa nazolobela maladi ya ndeke nanu te nazolobela nanu bapapa papa nde akumbaka mutuka papa nde akumbaka moto papa nde akumbaka chingoma papa nde asalaka nyonso me mpona kolongola lokuta oyo ekomi elenge asimbi bakisi atudi tangawisi o kisi ya bana mibali o faiblesse sexuelle na yo moto oyebi valeur ya faiblesse sexuelle osi ota bino bozali yo oyebi ke non ebembe baya na ye awa te bakele ebembe na mama ye mo to na kikole to na kimateki me naki kosene maladi ya nzoto surtout bana mibali basala nini mpo babengi nga mingi adresse na bango eza na Kabambar 59 croisement Bokassa Kabambar et puis na Brazzaville Bagdad et c'est comme maison à vendre à CG Mississa na ye tozana Eri dispensaire numéro 92 photo référence eza na Ponte Hollandaise na Maduku Tekele wana esika ya Bagdad esika manduki na ye avande achepe na misisi mais numéro ya mboka na ye oyo esika mpe lisusu na mutono na ye makambo nyonso tu ya nzoto esika ya mboka ya fofana esika ya Ballon d'Or beta ndembo wana malamu wana oyo kolakisa yelonge na television te bakododa yo etali yo zono eloko na koyebisa bato eza moko natiaka nzambe liboso biso toza nsima papa nimero ya bana mibali ya monde mobimba eza na mputu mboka na ya Kinshasa
ya yo pe epenge Fofana eza 48 heures numéro ya plaque ya mwana mobali ndeko na kopesa yo numéro na yo ya na kopesa yo numéro plaque na yo ngai na komeka okumba na komeka eza mikumba na kopesa bino naza na yango ndeko na ngai na pesi yango nkombo 48 heures oto pesi 6 heures de temps ndeko problème est que tala bana oyo ya autisme oboti mwana aza likolo kizenga aza mayele te me bobenga biso otrikisinga nga mpe na sukisi yo kopesa message ya lokuta te soyez patiente. Merci Thérèse Tété opesa message moko kitoko. Merci bandeko na ngai ya Suisse. Merci mamo nzamba pango de Moussala nyos il faut témoignage papa docteur mwana na ngai azaka autiste mais nzamba sali grâce papa mwana mayele zonge nzamba pango de bandeko ya Genève avant Yesu ayaki ko défendre mutu nyonso tu ya na mokili alobaki te naza israélien donc le père alobaki bon biso pe toza bongo te naza ngai nazaka na ekolo te ba ekolo nyonso tu eza nalobi boye ekolo nyonso tu eza ekolo ya grand maison temple du roi Salomon wato bengi zamba salungu lokola tozana eloko tozobenga ngo bâton de Moïse yango pona kolongola bato baza na baproblème ezala sens spirituel ezala sens physique zete ezali zamba ezali nalobi boye kondima na yo nde ekobikisa yo loba senga nzambe na kombo na yo so lobi ke non eza temple du roi Salomon eza esika ya bwanya esika ya mayele soki ya mutu esuki me nzambe ezokoba nete ndeko na bino wana ndeko na ngai Fofana epenge aza na cancer du terrain ya matrice papa botunaki bino moko eza ngai te chaque jour ndeko na ngai batiaka mama wana makila mpona cancer du terrain oyo ya matrice papa chaque jour makili ezosenye koto bazosenya papa azosenya koto bazozongisa mais chaque jour nayebisaka bino boye kozala muumbu ya bakisi te nga naza na posa te ke chaque jour banakoki kozwa bakisi epa na ngai non toza na posa ya ke soki moto ayoki malamu en tant que ekilamu ya nzambe okokumisa nzambe na kombo na yo kumisa nzambe biso toza en tant que baserviteur tokosala un jour nayebisaki bino mpona prometele ya like mobimba nzambe ye moko aza capable ya kosala nyonso mais apesaki like eza biblia ngai nalingaka moto aloba mabe mpo na ngai nalingaka te naloba mabe mpo na moto non selonga nzambe ayaki ko défendre motu tu ya mokili azimandimaki po akufa andisika aponaki ekolo ndeko na ngai ndeko na yo wana ya mwasi nzambe asali grâce mama na ngai mama na yo nzambe asali grâce aza mpona cancer du terrain ya matrice oyoki yango nde apesi chaque jour kozongisa makila okome nalobi bakozongisa yango te mokolo nini temple du roi Salomon nzambe asali ngolu mokili ya nzambe bâton de Moïse eye mpona kolongola makambo nyonso tu oyo bana israélien bazalaki na mpasi mais pharaon pana akomprenaki ke nzambe aza asali maso kochange mai komi makila mais lokola azalaki na motema nzambe asalaki bo mpo ayebisa ye ke nzambe azali ngai nalobi boye tosukisana sukisanga apena sukisa en tant que prophétie en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle diplôme nyonso bapesi yango mpona nini ba trophée eza esika wana bapesi yango ngai nalobaka bopesi $100 moto akosa yo te papa bandeko nayebi bango te bamoniki azomérite fo na mérité tout
ngai na ko mériter tout parce que na surtout que boye na mabele tout vraiment en otage ça besoin yango na kela c'était toujours dénoncer message pour ne pas hépatite tout type des hépatites vous a guéri na komu ya ça tout type de tibar tout type de timeur koye na ebembete songa na ebembe yakana se kusa ebembe eza message ya lokuta muto kufaka mokili eza ya nzambe maladi bayana nalobi soki aza maladif en bonne santé joyeux okutana na grande maison en tant que numéro 1 monde nalobi boye numéro 1 Congo te monde liboma lokola mama wana tala pasteur wana alobi nini alobi makambo ezambi kama makambo ya basali ya nzambi biso tokoti yango c'est ça pona nani cancer du côlon oya michopo les ambassades grâce alobi na kontele mana lobela yango naloba te pona nini nakoza le grand temple osali musala na yo nzamba pombola basali ya nzambe nyonso na monde mobile sochaka biso nalobi boye papa na ngai soki nzambe te mobudu moto akosota sonengo lobaka nyonso omoni pota esali 3 mois 4 mois changement ezali mystique ndeko na ngai nalobi soki pota esali 1 an 2 ans 3 ans eza eloko mosusu nsima yo oyebaka ndenge nini nayebi yango koza banzete mosusu ngai Fofana nakoki kopesa nasimbisi yo nzete Fofana nzambe nanguya mokili ya nzambe oyebaka mpe nzambe me nzete na ye nasombi yango eza parapluie na ngai nzambe nde parapluie na ngai soki oyebi nzambe te kote na mosala oyo okoyeba nzambe azali odemba mutombo bana ndemba mutombo baza na esengo ya komona mpe kabe mpe mezo apesi bino mbote bazosala fierté ya ulo wai wa nzamba nzamba apesi bino mbote epai ya ba noko ya ngai esika ya bamama na ngai esika babetaki mpe lisusu maison mbote ngana yebi ndemba mutombo bien merci obatetela bazala mutombo nzamba pambo bino baya yamba nyonso tu mbote nabe napesi bana ndemba mutombo mbote napesi batetela nyonso mpe mbote et puis na batetela na lomela en tant que maison sans frontière na lomela mama na ngai lomela nzamba poesa bana lomela mbote mafikutu esika maison akenda kovanda na mafikutu na chimbadi wana tozobenga yango na mai ya munkamba na bimi kuna na munkamba esika oyo ya lubuji kote ya Kabe azoloba bisika uta bongo yo esika maison azalaki na pesi babidi bana nyonso ya bashala mbote nzela na bino ya kwenda kindu bana ya lusambo zamba pango bino kokenda kindu manyema epuko kasongo esika maison pe ya zakte sus na territoire kasongo bana nyonso vraiment oyebi ki esala bien nde baodécouvrir ntango ozotanga et puis bamboka wana maison apesi bandeko na bino ya esika azalaka mpe lisusu na kanyoka kikaulaka tata maison arépondre yango ketudinaka et puis esika mpe lisusu ya maison azalaka mpe lisusu apesi bana ya mukutu territoire mukutu bana ya nani ndemba mutombo na boko kabunda esika mpe lisusu oyo tozobenga mpe lisusu cibambula wana place ya banyoka soki oza makasi te okotela zamba oza na baproblème etali yo okotikala na zamba wana esika mpe lisusu dekese maison apesi bino vraiment lokola mobongi mbo lokola ma secteur et puis bandeko na ngai ya lokoro likoro eza esika maison sans frontière Docteur Kabe
Total na nous témoignage après na pesa parole ya suka. Total na nous kaka awa total na témoignage ya makambo oyo sala kana nzoto abato. Yo mutu ya mbaka bango oyeba keno o azana malaria, o azana typhoïde, o azana fièvre jaune, o pesi bango bakisi. Après bango batalisi batu yo mutu za kobela. Yo mutu za likam. Ko kende sika mususu te. Luka wa biso ndeko. Tango ozotanga ba maya lomela, ozotanga ba ndemba mutombo. Moto azana France akina depuis 1900, akina depuis 80. Azo senti que ndeko angai. Docteur Kabaza ndeko ngai. Ah, autane na lomela, autane na bikoro, et ça la bien. Bonjour ndeko mwasi. Bonjour. Oui, tomoni yo awa kombo nani pe atoza wapi? Kombo na Godé. Oui, maman Godé, atoza wapi? Toza na hôpital ya docteur Kabe. Nini ememi yo awa et pas docteur Kabe? Ndewe ememi ngai pona na ndeko régler pendant 3 mois. Makile bandeko bimanga chaque jour, makile zo bimanga pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Et quand t'as raté? Ya solo maman. Ya solo kata na raté. Ya solo. Suko tango ye awa et pas docteur Kabe, nini sa emedio? Mais pas docteur Kabe a pesi ngai bakisi pendant 3 jours. Après 3 jours, makile katani. Maman Mambolo beza solo. Déjà solo. 3 jours à pamba makile katani. 3 jours à pamba makile katani. Comme on a Kamanda Chamboui, je suis pasteur responsable de l'église Cité des Riches sur la commune de Kitambo, 15 avenue Royale, Kinshasa, RDC. Oui, révérend, tout le monde est awa, tu habites toza wapi awa. Awa tu as la commune Kinshasa, na Kabamba, et pas le docteur Kabé. Oui papa, nini ememi yo awa oyeko sambela pona batu bien oyeko pesa batu conseil bien na ebité te na yeko sambela te ko pesa batu tolite na yende ko tatola d'abord en tant que pasteur nzamba sala ka ndenge bele Dieu agit dans plusieurs manières, même la Bible cela a été dit na yeko tatola makambo yo et salami awa. Il y a moi Sinanga, Azana Namibie, Azalaki na maladie grave, intestin, cancer d'intestin. Cancer d'intestin, bano salendenge ni boye mpendenge ni kezai cancer d'intestin. Batamboli presque le monde entier. Sur la vie monde entier, cela veut dire bakomi Paris, baké États-Unis, baké Angleterre. Ça fait 2 ans. Exactement, presque. Tu as commis 2022, 3 ans. Donc, la dépense énorme. Tu as reçu matin ma pango à 5. Naya awa lokola G. Docteur a déplacé. Ba pesi na ba kisi na ekaka. Ba kisi na apesi totindi yango ekomi. Abandi komelango, abandi komela. Munele a tozo zela résultat. Ba prière peut tozo sala. Nzamba sa manière rebelle. Attention, il y a l'hôpital, il faut dire la prière. C'est le médecin blanc. Mundela Roko Sati. Et puis là, la Roko Sati. Je peux donner mon numéro. Place d'avant, la même adresse. Donc, Mundela Bela Lobby, Oza guéri. Parce que la makila na yo eloko moko exacté. Eza guérison vraie, authentique. Eza que tu as par la foi. Par la foi. Et ça relation je peux pas engager une fille comme ça à la télé, na ça la propagande, deux témoignage. Il y a mutuo qui m'a l'âme, dès la repère c'est pas. Naya wako naya kuzwa traitement, nazo wala pasi mingi na ba donc ba nodi les aki na mana kata nzoto. Donc dire moi likolo belé. Yo sala nga pasi makasi. Alors pesinga pe traitement kaka na ngonga o ya laisser même na yo kipe donc la douleur wana esali beti mo ebine comment na mama Milori Béatrice Awa uza wapi? Awa naza et pas docteur Kabe. Mama nini ememi yo awa et pas docteur Kabe? Eloko ememi ngawa nazalaki malade nabelaki cancer ya libele. Basalaki na opération. Nasima kosala opération bakataki libele. Nasima libele eko vimba lisusu ekufle.
ebimisi nga ganglion moko nasali mpe kabande soki nalali moyen nalala eza te douleur elekaki makasi soki baninga balali nga kaka ya kotala moyen nazwa posio ya kolala pongi eza te naye kotala kaka moko tovandi na télévision namoni bato bazopesa témoignage en tout cas ntango nayokaki témoignage wana etushaki nga makasi nga bifo nakutana nano na papa oyo natala soki aza lolenge nini ntango nayaki awa nakomaki bayambaki nga mpe bien tosololaki bien na docteur en tout cas nalandi traitement na bandi kozwa traitement esali ata 1 mois te napongi ndenge na banda kolala te nzambe asaleli ngai ya kokamwa nakomi kolala pongi nazotelema mpe nazotambola nazokende koteka mpe témoignage nga naza nango nazoloba mpe na baoyo bazolala te oyo bazomona mpasi oyo nga namoni baya bakozwa kimia nzambe akotya liboko bakobika bon eloko ememaki ngai awa ndeko na ngai vraiment natungisamaki mingi ntango molai na kobela tension bon nazaki kokoka mpenza kotambola te kokóma ata bisika makelele te donc nakomaki chaque fois ifo nazalaka na ndako ezala bana na ngai nakomaki kutu kondisepela teke bazala pembeni na ngai mpo na makelele donc yango nde esaliki te nga nakoma awa donc nakomi awa pamba te eza na ndeko na ngai moko aza na Afrique du Sud petit frère na ngai bon bapesaki témoignage epa camarade na ye nde apesaki numéro ya docteur Kape ete eza na docteur moko aza na Congo docteur wana azosalisa tension malamu yango nde ndeko abengaki ngai a partir ya Afrique du Sud apesi ngai numéro ndeko abengaki ngai kombo na ye Emma Mukenge apesaki ngai numéro yango mpe namekaki kobenga mpe docteur elekaki tosololi na ye ntango tosololaki na ye moma wana nazalaki na makoki te elekaki soki 1 mois lisusu nde ndeko wana ye kotindelanga mwa mbongo ntango atindelanga mbongo wana nde sikoyo na ye kodetideko te ifo nakoma nakutana na docteur yango nde na ye awa tokutani na ye siko ndeko yebisa biso nanu maladi yango ya tension ozoloba ebanda kosala ndenge nini mpo ekozala maladi mosusu me oyebaki bien te ebanda osala ndenge nini tension ebanda omata ezokoma combien toyeba bon ndeko na ngai tension ezalaki kotungisa ngai ezomata donc tension normale na ngai eza 11 plutôt 12 bon ezalaki komata ekomi na ba 15-16 mais soki ekomata na 14 pamba o donc nazokoka kotambola te donc mpo nayokaka mutu kilo ondire na meme eloko na mutu donc bavertige soki nakoti ata na douche ke nasokola mai nasaliki lokola nazongunza maboke nazwa mai na mibwaka nazokoka vertige donc nazokoka kotambola te siko nini elakisi yo ntango yo okomi awa epa docteur Kabe obiki tala telefone te nabiki ndeko na ngai nini elakisi na sens nini omoni tension eza ekiti ou bien makambo mutu mpasi ndenge obanda oyoka eza kaka to eza ndenge nini vraiment ntango nakomi awa epa docteur tosololi na ye ayebisi ngai maloba na ye ayebisi ngai te ndeko yeba te kokóma na yo awa tension esili osobiki wana eza lianzi epa na ngai awa ndenge ayebisi ngai apesi ngai bouteille moko ya kisi ayebisi ngai kekende obanda komela alakisaki ngai ndenge akomela yango ayebisi ngai ke après 5 jours ozonga siko ntango nakei banda nazali komela kisi wana nazali kotambola te nazali kovandaka esika moko mais loko nasalaki nakamwaki ntango nazali kobela natikala koparticipe na fete te sikoyo baliki na ngai baorganizaki fete moko ya anniversaire ya bana na ndako ngai nazalaki na fete wana ngai nde nazali kofilme elekeli ngai mais nsima kofilme nazali kokanisaki lelo na kolala te mais eloko ekamwisi ngai nalali mpe nalamuki très bien epe nazwi transport na ntongo awa naye kokutana na docteur sikoyo na minute tension eza combien donc eloko okama bameki ngai mpe tension na ngai eza normal eza 12 ah papa mambo oloba eza boyokana na docteur Kabe te bokosaka bato papa tokoyokana na docteur ndenge nini oyo eza likambo ya solo nazopesa et d'ailleurs bon nazoyebisa bino eloko mosusu oyo ezala même docteur oyo ngai nayebisaki ete ndenge na ya boye nauti kikwiti nazalaka na kikwiti na ye mpo na traitement ndenge ngai awa natalaki na televizio namoni docteur Kabe asali publicité mpona maladi oyo ya trouble mental ngai naza na mwana na ngai abeli trouble mental depuis 14 ans sikoyo ndenge aza boye aza na 34 ans mais
na ye namoni kaka docteur Kabe na télévision nayoki nga nayoki mbala moko na miyeli nga moko ti epa docteur Kabe na kabambara awo 59 ye na ye na vivre yango na ye kaka traitement na ye namoni mwana ngai azo normal. Mama Mambolo baisa lobana tozoka bien. Nazoloba. Olobi mwana azongi normal na ndenge nini? Liboso azalaki ndenge nini po akoma normal? Normal mental ba vitre na nganyo seza ya kopasuka na ba scotch. Ba vitre ya ba fenêtre ya ndako eza ya kopasuka na ba scotch. Mais sikoyo kaka ndenga na yangi pona docteur Kabeda azaki na projet mais na mona bimi na télévision na ndiko. Mikolo nyonso abimaka alobaka ba maladi mosusu me alobaka trouble mental te alobaka ba epilepsie na misusu lelo nayoki makambo ya trouble mental na ye na vivre nga moko nasombi na ye nasombi mwana akomi ndenge nini mama lobana aza bien aza calme soko oye okute ye forme na ye forme ndenge azala kokona oyo na ye ndenge zao na majoli ba Kabe nini ememi yo awa epa docteur eloko ememi ngai tano na oyo esika nayaki na pasi ya makasi maladi oyo ebandaka nga ntango nayi na tape nango inane 2 mois mais naye kosala rechita mibale nde nayaki na banayi kotambola te bana bandimaki ngai kati na oyo esika vraimen nakutanaki na docteur Kabe na nzela bakisi kaka onga na meli ya traditionnel na biso vraimen epesi ngai prison nazokata yo te maladi nini yango ozoloba maladi nazalaki na paralysie nazalaki na paralysie ezopesa ngai moto ezopesa ngai na crampe ya solo nde maladi nga ezalaki mopanzi moko to nzoto mobimba ezalaki mopanzi moko ya solo sikoyo osali nango bambula bono bien basanza bono banda na ye kati na oyo esika nasali na pas même 1 mois te nalobi yo moko na maladi na nga nasalaki nango une année 2 mois otambolaka to obandi kamba mo awa epa docteur nakendaki na bisika mosusu batretaki ngai nde nalandaki monganga natamboli naye kosala rechite tension ekobeta nga so makasi nde ekozongisa nga so na paralysie ya mibale nde yango bana bandimaki ngai kati na oyo esika ya solo siko ntango okomi awa nini omoni papa na ngai nzambe ya pambola docteur Kabe asalele ya bikamwa akontinue kobikisama malade bazwa guérison na nzela na ye bato baya baya kovivre bikamwa ya nzambe ntango otali batémoignage esalaki ndenge témoignage eza mafuta epuis nalobeli bamaladi incurable prostate oza na sonde juillet même jour na kolongola sonde bon mpona mona bato mosusu batambola na sonde boye nalobi prostate na kolongola ya sonde lelo assurance oyo oza yango osubaka te na lelo okofa osuba assurance ya trypanocytose ou bien anémie ss sukisanga cancer nyonso tu bosukisanga tumeur cérébrale cancer ya mutu cancer du sang cancer du col utérin cancer d'intestin oyo ya colon cancer cancer du sang et puis cancer du foie et puis cancer eza lolenge ebele benga biso nalobi boye en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle bandeko oza na ndeko na yo aza na rate esilaka te nayebi yango eza maladi incurable ekosimba te benga biso bandeko mpe lisusu baza na pometali ya autisme bandeko ya autiste et puis sarcoïdose ou bien ndeko na ngai mpe lisusu l'esclérose en plaque et puis psoriasis et puis bandeko oyo mpe lisusu mpona badiabétique wana eza bamayanzi diabete wana yango nansu. Merci télévision eza ngonga na bato balobaka no docteur Kabe aventurier asalaka eloko te mais toyebi na Kinshasa ata ba DV loterie okomona moto abeti DV ntango ekomi moment ya résultat DV ekangami mais comment docteur Kabe achangeaka adresse na ye te depuis mona mboka Eliezer comme journaliste docteur Kabe toujours na Kabamba Bokasi moto ayebi ke docteur Kabe akosi ye pourquoi afundaka docteur Kabe te basoda bayaka na biro na ye te mais bino bato mpe ya maladi lolenge baétranger mpe bayaka kozwa lobiko awa nde bakongole mpe bayaka epa ndeko na bango nde nazotuna docteur Kabe aza na assurance nini aza na bagénéraux na bacolonel
mais aucun généraux ou qu'on a soutenir moto est-ce qu'on kakabatu bango ba côté la caille secret docteur Kabé et Zanini moi na moka docteur Kabé ba bio sala ki le côté ba témoignage na le kuta ba diplôme et tondiao ba fiche et tondiao secret na yo ezalaka nini secret ya maison et sa vérité papa na répondra que Jésus a écrit pour olingi Jésus mingi alingi pona ko sala tout possible batu balongo na makambo ya mabe bakeni na nzela bolamu nana nde makai ba ingra oyo ingratitude omoni eloko zo ndimango te oza ingra lelo bokomi zambe na ngai mais tango ye azala qu'est-ce que peut ola ndimaki po akufana Jésus nazo tena zo répondre esa réponse ndeko na ngai ouais esa esprit. Est-ce que nana ndimaki po na okufana Jésus ata mutu moko te papa eza koloba boye baza ba ingrat donc zaka ba kosala musala na ye ndeko na yo soka ngala yebisaka bato soki ndeko na yo asali ndima ye papa ego changer au pelo ndima mutu sa kufi jamais de la vie et puis na ko se défendre ndeko na ngai mutu alobi mabe pona docteur Zouaye yakana ye mutu alobi mabe pona ngai Zouaye abenga yo te abenga ndeko Elezer te abenga Epenge te abenga ndeko na bino Manix te abenga Ballon d'Or mwana oyo aza na caméra bilili zolo ya mwana oyo eloko eza aza mundele et puis abenga vraiment magazine to kono bité abenga nga soko moni mutu abengi yo aza sérieux te comment pas aza sérieux te sima moloba nanga papa omoni mutu abengi yo aza sérieux te benganga comment pas yo oza na problème na mutu tel ozo benga mutu busuku nani oza mutu songi bio ya ma téléphone te mutu kosa yo te mokili ya Zambe papa na ngai nalobi boyi merci ndeko Elezer merci député national Nzamba pambola yo esika nyonso kokende Nzamba zambala yo azolanga yo merci papa Nzamba pambola yo otuna maison mais docteur Kabé to koyok un jour ndeko na ngai atana ba umba okeite atana commune kisa okende papa na ngai nazo bisa yo vérité na kosolola na yo pe sur cette télévision eza radio te alors atuna nga est-ce que oyebi mutu tel zalibi la yebi mais pona nini bayoka na kale soste na répondra qui est lukuta na yo nde kokunda yo soko sana luku est-ce que prostate ko changer loba ke banyama tu pona ko traiter nyama te to ko pesa bande ba chance ya vétérinaire mais mutu ekina mu ya Nzambo est-ce que diabète changeaka cancer changeaka soyez patient donc on traite dans le biboy ouais c'est un traitement curatif cela veut dire ils ont aussi sa maladie mutoyoki mafuta nene mboka lenge ndeko oyangaye epenge soki oyoki mabe babengi yo benga mutu ebiseke te ezera to kende pas docteur c'est ça yango nazoloba wa yango na lodi ke nga za docteur c'est ça nga azotalisa bango ke mutu aza na maladie aluka docteur Zambe soki likambo eza toye pas docteur na boyi songi oza na mposa yokuta na grand maison kutana na ye asalaki mabe yo benga ye azwaki mbongo na yo mais benga ye comment pezo benga Epenge Fofana eza lukuta papa sima baloba na ngai olobi ke te docteur bazwaki soki nazwaki mbongo na yo ndeko na ngai omonaki ngai nazalaki te po profiter ce matin nazalaki te parce que oza science eza lokolo technologie chaque jour ba kosalaka ba recherche kosalaka pe ba formation c'est ça chaque jour ils ont évolué bande ba mutu ba balobi yaka kasa moko ebima époque sina ngongo bidonko biaka pinga nani merci sina ngongo bidonko biaka pinga merci petit nanga mutum poulet ceinture ya maison ono yaga mabe ndeko force eza mabe tolobelaka maladie incurable lelo bato bazokufa ebele bazoyeba te e apocalypse 22 elobi nini
kozanga koyeba ndeko na ngai ezali Comme le pasteur. ndeko na ngai Biblia ezali ndeko na ngai nzete na simba eza Biblia. Est-ce que docteur Kabé Sima akina banzete ndeko na ngai? Monsieur Sili. Merci. Merci Epenge et merci Tokomi Wapi, merci monde pour na remercier Bino Zambe Azar na Bino en tant que flambeau ya mboka na Bino. Ka Zambe woyo Mokili ya Zambe. Merci, ils ont toujours boyé. Il y a toujours na bilenge à venir à l'obésa jeunesse. Il y a toujours à venir à l'obé. N'est docteur Azaboy, Azokola. Mais na mona maele docteur Kabé a formé. Soka za mona kasinaï. Soka za mona nokonaï. Soka za mona tata mo sinaï. Mais face à na maele, il y a des conditions. Merci na mona mboka Manix Kimbolo. Merci na Amos Lubaki. Didier Kiku et Penge Fofana to Simba ka micro. Dieu Makese la na caméra. Trésor Zolozolo. Autorité morale de mon amboka Eliezer afin la place à ça. Pour bisope, to commune de Makoki à ko défendre. Biso to kolobate le bino de bolo. Docteur Kabé a lobini. Tu as kolobaka bolama motoka so a côté na sécurité. Ata oye na mituka na ba veste et ko simba ta. Mais na osa musala boui. Ceux qui na lati elamba trésor sur le zolo. Bato ba OCP là. Que faut fanande à défendre les bousses. Richard Pangi na Milouz. Pasteur Félix Songo na Angleterre. Maman Pauline Lumumba. RDC Monde. Okinda wapi? Docteur Kabé Abibosu Kisaye. Ce qui a sali mabe benga ngai to ya ipana yi. Oyende source. Merci.